Bote batata ba mama bandeko balandi nazali na esengo okuta na bino lelo na émission na biso ya révélation Kimbangu. Lelo tozwami bongo na paroisse ya Lalu moko ya ba section kati na commune ya Ngaliema. Toye kokutana na nganga nzambe monene o tokotika bino moko bo découvrir. Lelo toko traiter thème na biso Yerusalem ya sika. Mena ya mbote to bande émission na biso toko senga loyembo simande toko kota na kati ya émission na biso. Tolanda. Yerusalemi imbanza zambi kibeni wakubikirio Yerusalemi 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 imbanza yoya Yerusalemi 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 imbanza yoya Yerusalemi imbanza yampa bakwikilanga nzambi basinga kota yo Yerusalemi 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 imbanza yo yampa Yerusalemi 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 imbanza yo yampa Ameni sonama muna lumbu kiozi singa bokelwa Yerusalemi 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 imbanza yo yampa Yerusalemi 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 imbanza yo yampa Ya solo bate mama bandeko balandi bouti koyoka loyembo kitoko o ebongisa mibongo na équipe technique na biso mokolo mwalelo ya solo tokoleka mbala moko poto kende tokutana na invité na biso poto betali solo tata mama simba bik na yo na papier pour lelo tozali kozwa leçon monene tolanda nini oyo invité na biso abombeli biso mokolo mwalelo pona leçon ya Yerusalem ya sika mbote papa journaliste papa batu baza kotala o balingi baye basoko zali nani comme nanga makamba Basile nazali pasteur na kati ya paroisse ya Lalu. Ya solo papa lelo toye kobeta lisolo ya Yerusalem ya sika. Papa okoki kolimboela biso Yerusalem elakisi nini? Yerusalem ezali kombo ya mboka ya Nzambe. Mboka ya Nzambe comme nango ezalaka Yerusalem. Donc ezali mboka oyo ezali mu centre. Mboka etondisami na mapamboli. Donc kombo ya Yerusalem ezali mboka ya Nzambe. Tokoki koyeba différence entre Yerusalem na paradis. Ya solo différence ezali to bokeseni ezali entre Yerusalem na paradis. Ndeto toloba Yerusalem eza mboka Nzambe. Paradis ezali mboka o Nzambe abongisaki mboka ya kimia oyo atie bato esika wana bakozwa kimia esika bakozwa nesengo esika pe ya mapamboli. Donc paradis ezali aho tokomona yango lokola mboka o tata Nzambe atiaki Adam na Eve. Eden yande bengamaki paradis. Et surtout que kuna na mokili na Iran na Perse. Bango paradis ba benga ngolo kwa jardin ezali enfermé. Donc epai wana makambe belebele ezali kozala kuna. Et comme pe na passage biblique tozana ngo tokolo yango na ba commentaire. Ya solo papa toyebi ete bino bosali ba kimbongiste. Mais na kati ya lingomba kimbongiste bobetaka lisolo ya Yerusalem ya sika. À part Yerusalem oya kala. Est-ce que Yerusalem mususu pe ya sika ezali? Sûrement, Yerusalem ya kala, le lengi yango ezali, Yerusalem ya sika pe ezali. Soki Yerusalem ya sika ezali, papa ko yebisa biso ekoma wapi na Biblia. Na kati na Biblia Yerusalem ya sika ezali, papa sa ezali belé o eza kolakisa biso ete Yerusalem ya sika ezali. So de tali yango na mokana na Esaïe chapitre 65, Esaïe laka déjà Nzambe apesaki ete akosala Yerusalem ya sika. Po ayebaki ete na Yerusalem ya kala bilaka oyo apesaki bakokisa yango te parce que Nzambe ayebi makambo nyonso. Ayebi le passé, ayebi le présent et le futur. Ezana bilako ya pesa na libota liboso ebengami nani Israël. Bango kona lokwa bakokisa yango te, yana programme déjà te asala Yerusalem ya sika. Oyo kokuta kutu likolo. Alors so dans Apocalypse chapitre 21 verset 2 okomona yango bazolo biso likambetali Yerusalem ya sika. Otali peka na même Apocalypse na chapitre 21 verset
19 tiko na se okomona pe bazolo bisima kambe Yerusalemi ya sika. Papa pasteur tozali kolanda wana bokebi nyonso okoki koyebisa biso nini oyo tokoki kokuta kati na Yerusalemi ya sika. Bilembo oyo ezokotalisa biso Yerusalemi ya sika eza nango ebele. Net na Yerusalemi ya sika tokozwa d'abord ville nande ya yemoko Yerusalemi c'est déjà eza elembo. Ya mibale ma ya sima ezali elembo mo centre donc bilembo wana. Tozali na mausolée oyo biso tozokobenga kati na biso ete ezali kilongo epai ba centre bazali. Donc ezali bilembo ezokotalisa biso Yerusalemi ya sika. Papa pasteur bandimi to bato ya mokili bakozalaka na confusion concernant lisolo tozali kobeta lelo ya Yerusalemi. Bato ebele bakoyebaka te Yerusalemi ezali mboka oyo ekouta likolo ekokwea to ezali mboka bato bakotonga na maboko. Certainement Yerusalemi ezali mboka net Yerusalemi ya kala ezali mboka batonga yango na maboko. Parce que roi David azali na bokonde ezali na Hebron. Ban Israël bazali kovanda bokonde ban ezali na Hebron. Mais na kati na Yerusalemi ezali ba Jébusien bazali kovanda kuna. Balobi te malgré roi David azali makasi azokobunda azokozwa mboka epai na biso bakoka te d'ailleurs otinde memba bakufi miso bakoka biso ate. Elo wana esalaki David kanda nde azwi basoda na ye ake kobunda bitumba abotoli mboka wana azwi mena arche d'alliance ya nzambe mibeko ya pesa ibango azwi bokonde nyonso ake kotia na mboka wana obengi Jérusalem kopanda wana nde Jérusalem wana ekomaki mboka na nzambe. Or mboka yango etondisami na makila d'abord bazwaki na bitumba bazali koboma baprofete batinda même Yesu babomaki na Jérusalem ya kala. Alors yana nzambe aprevenaki déjà te Yerusalemi ya sika ekokozala. Alors Yerusalemi ya sika oyo tozolobela ewuti likolo mais il faut ezala concrétiser ezala palpable. Donc yana oyo ya biso tozolobela nkamba ewuti likolo ba preuve ezali eza pe biblique. Okoki kopesa biso 2 ou 3 versets bibliques oyo ezali kolobela makambo ya Yerusalemi ya sika. Ba chapitre ezali ebele solo. Ésaïe 65 verset 17 à 18, Apocalypse 21 verset 2, Apocalypse 9 verset 27. Donc nani ezali Yerusalemi ya sika bazolobela biso kuna na kati. Ezali esengo mingi kokabola na yo liteya na mokolo mwa lelo papa pasteur. Bato ebele bakomitunaka mituna ezali ebele. Yerusalemi ya kala ezalaki kati na mokili. Siko pona nini lisusu Yerusalemi ya sika ekoya? Okoki koyebisa biso rôle ya Nouvelle Jérusalem to Yerusalemi ya sika ezali nini? Soki Yerusalemi ya sika eza koya c'est parce que tata nzambe apesaki elaka mpona kopesa kimia na mokili. Ntango tata nzambe asali mokili asali yango mpona te na pasi te. Yango lokwa bango bana Israel oyo bapesaki elaka bakokisi makambo na yango te presque makambo ebele oyo tata nzambe apesaki kaka na bango bakokisaki yango te esenya te Nouvelle Jérusalem esalema epai wana nde bilaka ekokana. Soki yango eye c'est-à-dire mpona kopesa kimia na mokili. Tala depuis Israël ya ti lelo kimia ezali te ata minduka ezali eza te kimia ezali te. Donc soki ye ezali poto epesa biso kimia na nzela ya Yerusalemi wana pamba te eza mboka nzambe mboka wana ekozala makila te. Donc ezali koya eza spirituel bien sûr mais il faut emonisa mena to palper yango na maboko biso toza ba témoignage eza pe biblique toza ba témoignage oyo ezolakisa ete nkamba oyo biso tozobenga nkamba yango nde ezali Yerusalemi ya sika. Donc soki tolandi malamu rôle ya Nouvelle Jérusalem ezali pona kopesa kimia kati na mokili. Certes. Papa pasteur tozali kolanda oto tozali kosolola penza malamu. Tozo continuer kaka na lisolo na biso ya mokolo mwa lelo o etali Yerusalem ya sika to na lopoto bakolobaka Nouvelle Jérusalem. Révérend koyebisa biso caractéristique ya bato nini o bakoki kovanda kati na Yerusalem. To lolenge ya bato nini o bakoki kozala kati na Yerusalem ya sika. Ah oui. Tolobi yango d'abord ete Yerusalemi eza mboka mo centre eza mboka ya nzambe bao basenga ozala mboka za ba centre mais le quoi dans le monde bien sûr pour que ba centre eza mo passe. C'est la raison pour laquelle papa mfumalon Simon Kimbangi ngal molimo centre aza kotinda biso totana na boli mibeko misala parce que mibeko wana yamu dezo poussa biso pene ya nzambe yamu dezo komisa biso za un peu au centre. Donc normalement na mboka wana ezali mboka esenga kozala bato penza ba kotana lolenge nzambe kotindaka. Donc soki tolandi malamu bato oyo bakoki kovanda na Yerusalem ezali bato bakotosaka mibeko ya nzambe bato bakobangaka nzambe. Donc bato bakoki kovanda wana. Pona bino bakimbongiste bakoki koyebisa bato ya mokili nini pona Yerusalem ya sika. Pona Yerusalem ya sika eloko tozolobela nanu bato ya mokili. Donc bandima yango tomi pesa biso toza na chance ne keko ete nzambe ya kopesa biso Yerusalem yango oyo kala
eyaki kuna na Israël makambila kanja pesa kana ba batosa yango te lelo nzambe apesi biso lelo eza na kati na biso bakemba nous sommes des représentants mais ezali pour la race noire d'abord alors bato mokili pour na likambo etali Yerusalem ya lokola yango euti likolo ese na bango ba reconnaître Yerusalem oyo ba Yerusalem ezami bale misad des amis sad mine mitano te mi bale kaka ancienne Jérusalem ya Israël na nouvelle Jérusalem oyo ye pa na biso le postolo yindo oyo biso bakimba si oyo tozali lokola ba représentant donc biso nde ba jumo de yangana bandeko batada ba maman et c'est un monde d'abord nous la race noire de reconnaître Jérusalem oyo so de donc nous habitués à bonne tout ça c'est pour eux monde ti lelo qui mezate manduke tondi sami makamende ndenge mais kimia so de dai même au can ecclésiaste to comment était minduke pesa kimete kimia ko na Jérusalem et cette Jérusalem c'est celle qui est ici entre nous et c'est une camp Jérusalem ya moto zoto en camp lokola pebila kanzame nzame za lokwamo lokola bisote moto te bona boy lokola lobaki te akopesa kimia kino Jérusalem tongama c'est pour attirer les autres patepa et c'est pourquoi biso ba maile to ça donné quand on a Jérusalem so to tongi yango esili nde tata nzame kokisi bilaka na nyonso kona makana nzame zoko lobana biso te na tango wana mabota ya mokimo bimba ko ya ko simba mo yuda na bilamba bango elaka ba kokisa ite mais elaka ne zoko kana kana biso ba yuda ba kokisa ngote ya le beti likamero katema esika oyo ebembezali bangonongon ba ya ko sanga bangonongon ce sont le peuple les gens ba ndema yak biso na kat na biso to na bemte bien sûr nous avons le corps ya tata molimo sant papa Simon Kimba na kati onde to bengi na kati ya kinlongo o bobenga kinlongo voilà esika oyo bochanzoto ya tata Simon Kimba papa Simon Kimba ezeli mabote mo kibato nyonso ba ya na kana nkamba aza mondela za même que l'église sokaye il faut souci na kota na kilongo donc esika yeso le ba ete makambe okata makuna kimi ko pesa mla wana eza biblique donc ya wana papa biso eloko tokoloba na bandeko bazokolanda biso na tang oyo Église kimbangiste ezali universelle ezali pona biso nyonso lokola ezali pona biso nyonso toza na confiance na yango toko tambola na biso ko pala mais kimia ebomba minde wana donc Yerusalem nde nkamba yango wana donc biso to reconnaître Yerusalem na misala na yango ya solo papa bato ya mokili bakolobaka mwa mingi bakimbangiste bo exagérer kaka na kati ya lingomba kimbangiste tozali la banzambe misato kaka na kati ya lingomba kimbangiste kolo yesu azali nzambe tata nzambe mona nzambe molimo santo e lisusu na kati ya lingomba kimbongiste ebimisi lisusu likambo ya Yerusalem ya sika sur cela na rotuna o motuna moko oyo ko répondre nga directement mangombe ezali ebele kati na mokili etondisami meke kati na mokili mais pona nini kaka nzamba kopona Yerusalem ya kobima kati na bakimbongiste ekoyiko kenanga pa ba musulman bato ya réveil pe bazali révérend pona nini kaka Yerusalem ya sike ye epa ya bakimbongiste Nzambe ye azali toloba azali mokonzi ye azali libre ya kopona tanga pona libota Israël ezali bota na ye mais bato bazali na mokili ebele pe alors ye pe moto asalaki bango lokola bakokisi bilaka te nde nzambe apesaki yesu nana bomaki yesu mwana nzambe no nana bomaki et c'est le même yesu moto aprophétisaki moto liboso ete likama na olongaka na kopena na libota mosusu so tanga na Romains chapitre 10 verset 19 tina 20 kono omona ete libota wana libota eyinama eza kuna tina te d'ailleurs bino kude esala bino zuwa na koluka libota eza kuna valeur te esala bino kanda na opesa yango libota yango c'est la race noire mais na kati ya race noire nzambe aponi oyo akotamusa nde aponi eza lokola oza na 12 bana na kati na libota mais na kati na bango 12 okopona moko akozala lokola mokonzi tata na bango to kulu na bango ka oyo tata ozali te bakoya kotuluka fana biso libota biso kimbangiste tozali c'est la race noire mais na kati na biso nde ba kopona église kimba ye tata molimo santo Simon Kimbango ye kati na biso biso tozwi kombo na ye donc biso bakimbangiste tozali ba représenter la race noire nyonso révérend nani moto azali bien placé tonani moto apesameli mokumba ya kotonga Yerusalem mokonzi ya Yerusalem azali nani mokonzi ya Yerusalem ezali nkolo Yesu tango yaki na bayuda ye kuna asalaki mosala te soko tanga na mokana na Esaïe chapitre 53 verset 10 okomona kuna nde aza koloba ete nakoya pour la deuxième fois koya na nga wana nakozala kuna kozuba mbula ebele nakowumela mpo ete atonga Yerusalem mpo kuna atongaki te kuna banyokola babomaki ye donc nkolo Yesu nde akotonga yango
bango baza bango misato lelo malgré tozomona papa Simon Kimbanga batikanaka te na ntango na kala yaki nakoma Melchisedek lokola ye asepelaki komimonisa pa Abraham ye moko asosolisaka Abraham ntango mpe aye na kolo Yesu ayei bango misato baza kati na ye c'est pour Yesu alobi ete oyo amoni nga amoni tata mpe aye kopesa memelaka molimo santo lelo lokola toza na tata molimo santo tata Simon Kimbanga bango misato nde baza kati na ye donc na ntango ye nde azotonga Yelusalemi ya sika po ete bilaka oyo nyonso bango balaki mpona motu bango basala motu po asouffrir te po ete motu akokosepela bilaka na bango ekoka na ndenge nalobaki nzambe akosaka te akobongola liloba na ye te donc mposani ezali te biso tokokosepela soki totali malamu bino bakimbangiste ntango bomataka na nkamba oyo bokobengaka ete Yelusalemi ya sika tokomonaka bozwaka mai mpe mabele importance ya mai mpe mabele ezali nini mabele comme mai eza bilembo d'abord nde tolobi eza bilembo mosanto ezaka na Yelusalemi biloko wana yango ezoko faire voir biso donc croyance comme biso croyance nde ko palper molimo ko simba yango na maboko donc ezoko la eza eloko mo nguya wana même l'ancienne Jérusalem soko ozwi même histoire ya bandeko na biso ya Israël kuna au moins te pas na bango pe ezalaki et pas na bango ezalaki to moni même mokonzi ntango yaki pa ya prophète Eli moko général tant azai ko bela maba bakende na ye balobi ne kendo so na mai et tant sokoli cette fois les premiers ici na nzoto a 5 pe mai pa nani pamba te ezai na nguya mai wana Yerusalem nzambe abenisaki yango pamba te na 1918 tant kolo Yesu ayesi papa Simon Kimbanga ko banda lelo mboko mbanza mbola e bongwani Yerusalem na sika donc kamba ndeko banda na lobi a partir le mai oyo nde okobanda obikisa bato na mai oyo mpe mabele oyo okobikisa bato mabele oyo c'est pour eux te bato mosusu papa Simon azala kosala na simple prière esili bamosusu abondeli atindeki nyonso na mai Yesu mpe azala kosala yango bamosusu mpe azwi mai ya nkamba ainsi de suite donc eza eloko mosantu terre wana nyonso ezali sainte ata nzambe ntango asalaki motu malgré mabele ezalaki deja masumu nzambe aponaki mabele azwi mwa mabele place wana apamboli yango abenir yango ya solo batata bango bandeko balandi tozali kozwa leçon ya motuya ya mokolo mwa lelo epai ya révérend oyo azali moko kati ya bapaster sectionnaire na commune ya Ngalema révérend tokozongela yo tokomi kokoma malembe na suka émission na biso soki kimbangiste akufi akokendaka wapi merci papa na motuna wana kimbangiste non seulement kimbangiste biso kimanga na foi na biso toyebi te ngaso na kufi na za na nkamba soki okufi okei na nkamba toza na nkamba po nkamba seul chemin nzele ande yango wana mais na kati ya nkamba ngo bato bomoi bazali bakufi bamona na rater révérend mais au moins teke bozali kotia mokili na confusion papa eza mystère donc na minute nkamba ne dozomona ngo c'est un nkamba physique mais so ba l'action ya nkamba spirituellement vous n'aurez pas d'idée na kopesa yo exemple moko papa Maman Loboto dete si azala limisa ngai. Nde on a biso témoin de Jéhovah. À part rien à citer comme ils sont nombreux. Maintenant je regarde exemple one. Elle fut témoin de Jéhovah. A kufi na massage ba bête massage na rond point ngaba. A sali 3 jours. A sekui. Mais ko sekwa na ye amona pa kulu da mon papa Simon Kimbanga amona bang amona nkamba ba tal sekut incroyable. Oh, mais c'est vrai même misalo de salaka. Donc à l'accepte un nkamba après témoignage wana na kada nkamba ayao même na média eleka Maman Loboto azali kimbangiste te. Donc nkamba dozomona biso tozomona ngona misu boye nde doto mais eza likolo nde ya on kidnappé ndenge lo même biso na kada mokanda Apocalypse chapitre 3 verset 12 ete nkambe kidnappé nzambe bana bat na minute dozo ya mondele soka lebete mutu mwini mayel na simaliwa pona nini azana secret makase po ayebi déjà mutu natango omoni papa Simon Kimbanga ngani tozomona ye papa Simon Kimbanga tozobia ka molimo santo comme ça mais au fond ezate alors soko kufi et soko que nous ya solo monier na opesa exemple mo tira ngama moke na chite moke papa kalewa tozali na papa na biso papa kalewa kufa asala autant de jours na mama yem a seko ya bimi nga personnellement na kuta na mokoto na kuti paka leo ni mokoto azo so pa dengeni pona nini yo yego zo isanga nga na kota ina nga deja na nkam na kona nga zo isanga pona nini papa est-ce que yo mona ngalo nga na mona ki yo penza paka leo ba le bandeko tato aza nzambe aza molimo santo nkambo to mona likolo to kenande yango. Donc ce qui te comprendre malamu bokonzi ya nzambe oyo ezaki likolo ekiti na se ekita na se banzembe zo yebisa biso papa
biso na cadre d'église Kimbangu soki toza makasi papa molende ezali po ete d'abord un tata Simon Mbanga atikala biso Bible alobi Bible makambo nyonso bodécouvrir bato ebele bakotelemaka bino likambo ya Biblia jamais papa Bible eza ya biso nyonso sauf que bango omoni molimo ye mo ayebi ndenge akososilisaka bato likambo biso epa na biso lelo bana ezali banzembe bazali koyemba bazali kocompose yango te mais lelo bazwa yango lisu te eloko wana elongwaka na esi eye epa na biso okomoni ete esengo na libota oyo bakumisaka nzambe koyoka banzembe euta likolo na monde entier kotambo oza na lingomba moko ezwa banzembe euta likolo te apart biso mais le cantique wana bazoyebisa biso ete bato vana bango baza banzambe nga na kowanga na ndeni apart ça toza na expérience personnelle nga lokwa nga na uta na protestant avant que je devienne Kimbangu ndenge naza boye wana ozali kopesa mbala moko témoignage si justement nazokende donc po balakisa ngai nkamba oyo meme ndako oyo ya nkamba tu na mona makambo ebele bapapa na yebi bango magenda kosumuka nanga nzambe alimisa na esika wana mpo na kokobeta tolo masumu te eza na sainteté mais tiliki ngai na mona bango naza na protestant chez moi là-bas papa à part ça bamaloba ya bapapa wana nde yango nezokolisa mpe yango ndimi na biso nzembo biblia na expérience personnelle et puis maloba révérend tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo tobetaki lisolo ya Yerusalemi ya sika mais kati kaka na kati ya lisolo wana soki ezali na eloko to likambo ebetsaka bato ya libanda mabaku mingi ezali ntango bakimbangiste bakendaka kosala ntintani na nkamba révérend nini ekomotivaka bino banganga nzambe ya kimbangiste bokende kosala ntintani na nkamba epi bozi mosolo wana botiki yango kuna po etonga nkamba kotala bilako nzambe apesaki mpo na ntina Yerusalemi nalobaki dès le départ ete nzambe asala biso mpo tosouffrir te la lelo mpasi nde ezali oyo nzambe alobaki ete mpo ete biso tozwa kimia il faut nkama Yerusalemi etonga biso tozali wana lokola tozali pont mokili makobika nsima na biso ntango oyo biso tozali tata molimo mosana ezali il faut totonga nkamba tozo kose soumettre na liloba nzambe na biso toyebi nzambe toza na ye nzambe akosaka te lokola alobaki ete biso gouvernement pour ça, si président a après tous années de tata na biso, aza président de la République. Mais si aza na bureau te, bureau na yeza partout. Aza na esi ka bureau ezali. Esi azo ko orienter comme son programme nyos. Donc biso pe nzambe lokola si apesi biso mokilo yo, il faut eza nesika o nzambe vendre ko lekisa makamna ye, c'est Jérusalem nkamba. Yana nkamba o tozo tonga, nde yango tozwa mapamboli. Yango ezali base ya biso pona ete tozwa kimia po ya na mokili. Kimia ezate. Po tozwa mapamboli, il faut totonga nkamba ya mondimi ntango ayebi te Simon Mbanga azali molimo sana nzambe mpe na kati na nkamba esi kimia ekowuta lelo na souffrance toza nango fo tozwa kimia fo totonga nkamba donc yango bozalaka déterminé okende kotonga nkamba mpona koluka kimia ya mokili ingeda papa donc tozoluka kimia mokili biso tozosala mpona biso moko kaka te na monde donc kilo wana epesemeli biso lingomba kimbangisi ezali koprépare événement nini kotala lelo net mobo nde tozali awa na 2020 tozomona 21 déjà pamba te lingoma na biso na bonzoto boye emonisami depuis 1921 du 21 à 2021 100 ans révérend permettre ngana biso likambo moko bato ya libanda bazali kotelemela eloko wana bozali koloba ete lingomba kimbangisi ebima na 21 soki tolandi bato ya mangomba mosusu oyo bakosambelaka tata kimbangu bazali koloba ete tata kimbangu atika lingomba te moto asalaka lingomba kimbangu ezali papa diangenda oyo ebandaka na 59 nde bato bazali koloba bato ebele bazali kotelema likambo etali centenaire nini ezali koprouve ete na 1921 tata Simon Kimbangu mpenza atikaka lingomba makambo ebele elobi kuna papa meme kolo oyo esatonga lingomba te lingomba so tolandi yango eza likambo ya likolo ye atie babase mais bato batongi mpe na lingomba eza badisciple na ye ce sont eux oyo basali continuité ya likambo wana papa Simon Kimbangu aye na kati na biso asali akwa kosala mais oyo asali continuité ya misala ya papa Simon Mbanga yana tozomona ye papa diange na biso nyonso tozokende ocomprendre alors yana otolobi ete lingomba oyo emizalaki parce que eza likambo moko spirituel mais na miso na biso emonisami kobanda papa Simon Mbanga ye kokita tomoni abandi mosala le 6 avril 1921 donc yango wana nde kobanda babasi oyo atiaki papa diangenda nde tobandi kosala toko kolongola 21 te malgré papa Simon Mbanga mpona ntango wana toza kosala ya kobombama mais l'état temps yo koreconnaître mona ya so yo eza lingomba nzambe mpo makambo ezo non topeya bango nzela ya tobandi mokosala na 59 lingomba ebimi le 24 décembre emonisami miso na bato soki dès le 6 avril 21 l'état mpe andima etika biso libre nde tobanda kotonga déjà depuis ntango wana mpo toya kokoma na 100 ans
Donc, spirituellement, depuis 1921, l'ingome mezalaki. Alors, pour nous matérialiser, tout le monde boye, ndé yango tozo comment était kobanda 59 ndé otoloba, tina ndé tozo boye. Mais il faut bisoto se référer na 21. Donc, l'ingome bang na 21 auto mon ami. Référent zonga na likambo bandaki koloba ke na 2021, l'ingombe zali ko préparer nini? Tolindo sala 100 ans, donc to sala milulu, to fête il y a 100 ans kolobe te l'ingome na biso koksi 100 ans depuis yango bandi. Na sénateur. Bolingi bosala 100 ans. Lingomba kimbangiste ekoloba nini na mokili. Bon, tango bokokisa 100 ans. Merci. À part ma kansaye moko nzambe parce que au moni ma kansaye biso batna nzambe koganité. Mais avoir biso ntanga banganga nzambe na oto za koteya. Lokola papa biso to nzambe na biso ali kotasa lingomba o 100 ans makambo esame na pendant les 100 ans oyo bakotala lolenge ni lingomba évoluer. Effectif bandimi. Et tongame le lengini ba paro eza le lengini nini apporter développement nini apporter na kana mokili lilo bana nzampe e vandi ndengini na kana mokili donc nyonso wana et c'est total sayango na monde pour être lingomba oyo eza pe lingomba eza chrétienne c'est-à-dire indimila onkolois indimila tata nzambe indimila tata molimo santo à part bien sûr liloba oyo moko tata molimo santo obimisa mais biso to yebete nzambe ali atala ko banda ta on a ti lelo évolution lingomba et ke ndengini nini otosali oyo ko monisa mobile parce que matepe ya ndeza le bec na biso tozali ko kende déjà malembe poto si ces mission na biso révérend okoyi kotala caméra pe oloba liloba pona bandimi kimbongiste ya mokili mobimba na likambo etali Yerusalem ya sika na koma tata mwana pe mo centre bandeko batata ba maman biso to benga bakima toza déjà na kati ya lingomba to yebete kozala kimbangi ezali vocation soko pona mate okozala kimbangi c'était. Et dans le but que banimo baza libanda baza ponamite te mona modaza na tana ye biso ba to kodi déjà malamu ete ngonga auto profiter na yango nzela musu ezali te ka yango ya Yerusalem ya nkamba Yerusalem lokolo to pesa mel mokumba ko to Yerusalem to sa donner to tonga Yerusalem so Yerusalem sili mapamble ezana biso kimia pe eye na kana mokili et mokana ngai na chapitre 1 balobi na biso tanti na verset 9 kuna se balobi soki Yerusalem sili nde mabota mokimo bimba bakoya kokumisa nzambe tango bakomona balobi ah yeso nzambe vandi awa et donc ce bad bakumise pona Yerusalem tonga yo moto tonga yango oza mapambo te yo ko zama pambo ngana zama pambo yo batale ba mama biso ba mai tozonga simate to landa ba bimpanga nzate ba miracle papa bazo sa so nini parce jusque là diable ti lelo nzambe lona le pouvoir te yepe azo sa mira ba ko yaka ya sa eza yango te o sa na référence en Égypte Moïse akena sa abim sa nyoko devant pharaon ba mazia pharaon pe ba misaba nyoko te mais nana mela nyoko munya e ba nyoko Moïse me ba nyoko ana pona olobete ya Moïse eza nzambe lelo mangombe tondi c'est normal il faut équiper za lebele na terrain il faut équiper za mais il faut rolande pas nini yo rolande donc biso mangi tozonga simate lokolo to point toza na kati biso bonde la nzambe pe akosibila ya moko na mopo ete ba ya rolande na 59 papa Simon Mbanga le bagete lingombe otika la moko kaka yango kimai ayo soko bimoka ye okan suwa au moins bandeko baza libanda nzambe akokisela bango elaka baya po ete makamwa pe ko na kati na biso donc to ankamba ezalaki esengo mingi ya koyamba moumbu na nkolo monene kati na yamba kimbongiste na émission na biso révélation kimbangu batata pe ba mama émission na biso mokolo molelo ekomi na suka biso nyonso tozwi leçon na likambo etali Yerusalem ya sika ya solo kaka ndenge na kolobaka mbala na mbala ete likambo ya tata nzambe bakosalaka na yango ntembete ya solo soki tolandi malamu penza bakimbongiste bazali kotonga Yerusalem ya sika po epesa kimia na mokili tika totonda nkolo nzambe na makasi pe nguya pesi biso po to réaliser mission na biso ya mokolo mwalelo tokoki jamais kosilisa mission na biso mokolo mwalelo sans que totonda bato basutenaka mission na biso soki tomoni kuna mama Marie Diangenda oazali moko kati ya ba conseiller ya tata molimo santo ba papa Urek bozali penza ebele ba papa Trasiki Solokele moeto tanga bakombo na bino nyonso ezali te tokotonda équipe technique oyo etamboli na biso mokolo mwalelo na sima ya caméra tozali komona bongo papa Rossi Mabanza papa Christian Mangoyo pe na réalisation tomoni bongo papa Fabio Batuko mo azali moko kati ya ba directeur kati na radio télévision Kimbongiste na elobelo to na micro ezalaki ngai wa bino papa Moïse Ndala biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki nzambe tata akoboma mokili na ye na moto te matondo mingi